Bonjour et bonsoir. Nathan Nyonso Bozola Nanga na Mama Oyo. Vraiment que la paix du Seigneur vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Voilà le lot Bela sur la loi alimentaire selon Lévitique 11. Bon, à chaque fois que non, question à des lois sur des régimes alimentaires et puis samaka. Naebi batebele bazalaka na ba question. Bon alors les lois si je n'abisso Bela ezali sur des lois alimentaires. Alors question n'abisso alibosu ezali peut-on manger toutes sortes d'animaux? Les restrictions alimentaires de l'Ancien Testament sont-elles valides de nos jours? Le Nouveau Testament abolit-il les lois alimentaires de la Torah? Donc, quand on parle de la Torah, donc, il faut que ça, la loi de Dieu. Dieu se suscite-t-il de ce que nous mangeons? Naebi que non, tango mituna ou epesa makasi des lois alimentaires, question epesa makape ba se poser la question. Est-ce que manger des aliments ou ne pas manger des aliments a quelque chose pour les salis de l'âme? Bon, awa tozolo bela ba vexé ba chapitre selon la Bible. Donc tozotika Bible penza eloba expliquer ngai. Pela ina loba keno maloba o ezali yanga les principes. Maloba o ezali ya Nzambe. Ezali ba recherche o tosali et to développer pourquoi. Donc ndenge maloba Nzambe zolobela. Donc question tolobi, est-ce que manger des aliments ou ne pas manger des aliments a quelque chose pour les salis de l'âme? Selon les prophètes lévitiques, oui, a quelque chose pour les salis de l'âme. Tozotanga Isaïe 66 de verset 17, de verset 16 à 17. Totangi. C'est par le fait que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair du porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Donc, Tozolanda, Bible lobby très bien. Selon le prophète Esaïe, Nzamba koya, tanga koya akobeta batu. Akoboma pe batu oyo bazotosa mibeko na ete, mais akobeta pe lisusu ba oyo babandaki kolia misuni ya bangulu pe ba oyo baliaka bampuku. Donc selon prophétie topé selon prophète Esaïe alobi ndengwana. Alors toyeba lisusu ke non lisumu ekota na mokili oyo sur la désobéissance oyo Adam et Ève basalaki pour na ba restriction alimentaire. Na banda toyebi bien sorte ke na mukanda Genèse kola bisaki ba non bolia ba fruit nyonso topé biloko nyonso o ezali na jardin d'Éden. Mais ayeba ko pekisa bango des arbres o bakoki kosi. Comme ayebisaki ba non bokoki kolia fruit ya connaissance du bien et du mal te. Mais bango tango baliaki yango esalaki nini ke non mabe ekotaki. Donc, punition kendaki epai ya serpent, et kendaki epai ya mobali, pe kendaki epai ya mwasi ponini, batosaki maloba ya nzambete. Donc, lelo, si j'ai nabiso tokolobela ngo na 2 points. Tokolobela d'abord que non, les vexés oyoyo, bandeko ba pesingai, tout pe ba posaki nga ba question, pe na moi pe ba vexé ngo ezali que non, plus que ba leader ya communauté chrétienne mingi ba utilisaka pe toko meka pe ko éclaircir ba vexé biblique na c'est parce que eza mingi pe ba tu baza ko interpréter on ndenge ya mame biso toko tango selon la Bible ndenge lobi pe to pe sa explication moko clair. Alors deuxième partie na biso toko loba ke no ba scientiste ba lobi nini sur les animaux impurs oyo Nzambe apekisaki na Lévitique 11. Voilà. Premier verset, Matthieu 15, 11. Deuxième verset, Matthieu 15, 1. Et Marc 7, 2 à 5. Matthieu 15, 16 à 20.
Donc voilà, tout me kepe ko développer ba verset on a ke na Matthieu 15 verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ça qui suit l'homme. Donc selon bandeko balobi ke non verset oyo tope chapitre oyo ngola kisa ke non okoki kolia nyama nyonso oyo ezali impire. Donc nyonso oyo ekotaka na munoko esalaka eloko te. Donc okoki kolia na yo toloba ngulu, okoki kolia pe toloba mpuku, okoki kolia koma ba nyama nyonso kaka Lévitique 11 epekisa. Mais na ko comprendre que non verset oyo ba pesi ngai moto azwi yango hors contexte. OK, selon ndenge totangi ezalaki ke non ba juif to pe ba pharisien na ba scribe o ba utaki na Jérusalem ba ko poser Seigneur Jésus-Christ. Donc biso tozo banon sikoyo na koma na ibandeli ya chapitre na donc to banon sikoyo na verset 1. Donc totangi na Matthieu 15 verset 1. Bible Bible na tangi na kombo na Yesu. Alors les pharisiens et les scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus et dirent pourquoi tes disciples basukolaka mabokote selon la tradition des anciens. Donc ce que c'est que non reproche oyo bascribe o bautaki na Jérusalem ba opposé Seigneur Jésus-Christ. Pona nini ba disciple na yo basukolaka mabokote avant basala koma balia repas na bango. Donc yoka siko mutu koma question ya Seigneur Jésus-Christ. Totangi sikoyo na tokiti na se totangi. Toke na koma na verset 2, ils verrent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Et il revient de la place publique, ils mangent qu'après s'être purifiés et ils ont encore d'autres observations traditionnelles comme le lavage des coupes, des criches, des vases d'airain. Voilà. Au moins, explication est claire. Question est qui bascrit ba poser Seigneur Jésus-Christ. Pona nini ba ye kolina yo ba sukolaka mabokote avant bazwa comment avant balia biloko na bango. Tradition ezalaki nini? Ezalokola ke non de biso to sukola mabokote à chaque fois que na soko ngoli o sukolu maboko na savon. Non. Ezalaki une tradition ya ba ancien donc na kati ya communauté juive baranda ki boy avant au sambela to avant au le loko to toucher quelque chose ezala ba tradition moko c'était comme rituel na bango banda osala. Donc bokoko na bango bozo sukola maboko pe ezalaki na kati ya ba o to benga keno ba vase d'airain. Oto benga kaba biloko na biso bata Afrique. Bozo kusukola maboko bozo sala basini pezalai ke non bozo loba maloba moko boye oyo eza ke non Italie c'est non ba tradition na bango. Yango ke non Seigneur Jésus-Christ aye ko répondre bango sikoyo. Totangi na Matthieu 15 verset 16 à 20. Et Jésus dit vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez donc, comment ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, le maître, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Donc, Seigneur Jésus-Christ a lobby très bien. Kosukola maboko, te avant lia selon la tradition des Juifs
yango te esuyaka l'homme. Mais oyo nde ezouta na mutema ya mutu bisika keno masumu evandi yango nde esalaka keno essuyer l'homme. Donc Jésus-Christ il ne parlait pas keno batu balia biloko ya impur. Mais il parlait na système oyo ba juif bazalaki nango avant balia. Biloko oyo tozolo ba avant balia d'abord yeba keno na tradition ba juif. Quand on parle d'un juif il mange toujours ce qui est pire selon la Bible. Voilà, tokel isusu na verset mususu bapesa kingai na banzezali na Acte 10 de 10 à 16. Voilà, nazotanga siko Acte 10 10 à 16. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit les ciels ouverts et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de suire ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore, à entendre en lui. Ce que Dieu a déclaré, Pierre, ne les regarde pas comme suer. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt l'objet fut retiré dans le ciel. Voilà. Avant au précipité, olia babiloko oyoyo, bozoloba ezali empire, mais bino boliango na Nouveau Testament, il faut comprendre. Ce qui va passer sur vision, yeba ko bonde pa nzambe a expliqué yo interprétation ya vision. Nabanda ceux qui totangi awa na Acte 10, nzambe alalisaki comment? Pierre ayokaki nzala. Tango asengi keno balambele biloko alali pongi sima aye komona vision oyo yo likole fungwami ezalaki na nati moko attaché na 4 coins pe ba reptile ezalaki ebele donc ba biloko oyo ezali impire kola ebisi na Pierre keno boma pelia et comme keno Pierre na kati ya ndoto na eto na vision na azobunane na nzambe non na kolia biloko impureté c'est parce que na lia pe eloko impureté c'est parce que na kozala suye. Nzamba ebise lisusu boma pe lia. Soki ba pesio vision kozala presete olanda ndenge vision ezali mais senge pa nzambe ozwa interprétation ya vision. Et ça la mela na Pharaon. Pharaon aolota kindoto. Amoni ba 4 ngo ba 7 ngombe ya minene babimi na mai. Pe ayomona lisusu ba 7 ngombe bakonda balie ba ngombe wana ya minene. Azwaki interprétation ya vision na ye pour Joseph. Et c'est la même chose. Il y avait un roi na Babylone kombo na ye Nabucodonosor. Tango monaki vision ya statue colossale, asengaki explication vision n'est pas nani ya Daniel. Voir même Daniel, yemoko amonaki vision ya banimo et belé na vision mais azwaki interprétation et pas nzambe. Voir même Jean oyo na l'île ya Patmos, amona pe vision ya ba biloko belé na Bible mais azwaki interprétation nango et pas ya kolo. Donc à chaque fois que tant ozomona vision, il faut toujours demander à l'Éternel kola sungayo oeba interprétation ya vision na elin kolobela nin. Alors kozala presse karate tango mona vision onon kola lobelinga bo. No pese exemple. To banda ko sala na un ami bon, il était un pasteur. Bon, tout chaboy. Aza pasteur l'église moko me ya mona ke no bazo chaineti bakal. Bon fala zwa mortgage asengi neti loan na kati ya banque na ebo banque balobi ke non baza penza prêt ya kopese comment loan wana te c'est parce que crédit na ye et donc crédit na ye ezalaki mabe na mboka oyo donc azalaki na banyongo donc comme on ezalaki ya kobeba
aye koyebisa nga bio no tala problème na nge zali boye boye naza na nkombo na nge ya malamu te pona zo lone pe lisusu ayebisa ke non naza na projet moko il faut na sala église nga bio OK nga na ba ke non nyose ke ne très bien ti jo moko ayebisa nga bio non na loti ndoto kolo apesi nga ifungola nga bia bon oh na monika ke non na ndoto ande kolo apesi nga fungola se ke ngola kisankolo ayebisi nga ke non na bande église nga bi non ngamba mo na comprendre vision na bandi ko yebise na ndi ko interpréter na bino ko la biso bande église te il faut ezala bazo pesa yo loan aya bi non fungola kaka il faut ezala église ngabi mais yo comment ça ko insister ka fungola ko la biso fungola église est-ce que fungola mususu ke no ko la que vous a payer voiture te de comment est que discussion ngana ngala bio ke problème te ngana yebi ba ndi mo pour na makambo loan ya loan wano senga ki to vandi pe na période to mona boye lettre née et outil na banque bandime pour na loan asenga ki ya 20 000 pour na déposit abi webi ke makambo webi sango ozana raison c'est parce que nengo webi senga ki no ba pesinga loan eza pe na loan ngabi voilà na ebisa ki yanga ke no tango zomo na vision to songe moko quelconque kozala kaka précédé ozwa interprétation selon ba pensée na yo c'est parce que musuni pe salaka donc c'est ça yanga na tango vision au moni yango il faut déjà que senge pa nzambe sala nini apesa yo interprétation ya vision yango soki toke na acte 10 tango Pierre amonaki ba vision na l'Éternel abandaki koyebisa ye ke non a coopérer maintenant na ba païen c'est parce que Paul azwa comment Pierre azwa ki invitation et pas ya comment ya Corneille ayatala c'est parce que Corneille il était un soldat romain, mais il s'est converti à comment Mosali Nanzambe, à comment Mona Nanzambe, à comment neti juif, à comment tu ben à kenon, ne toloba kenon un chrétien, donc un enfant de Dieu. Yangwana Nzambe a fungola ki j'ai, à l'obi kenon, aya Mbappé ba chrétien, comment aya Mbappé ba païen, ba comment ba Nanzambe. Donc c'était ndenge vision et comment ezalaki. Toke na potope sa réponse soit à la claire, toke na Acte 10, de 28 à 29. Totangi au nom de Jésus-Christ. Vous savez, l'air dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection de comment à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc quel est le motif que vous m'avez envoyé chercher. Voilà. Donc, apôtre Pierre a qui comprendre comment interprétation et vision na tangu batindeli batu akende akutana na Corneille. Yangwana kozala kaka précédé tangu bazoe bisayo ke non omoni vision boye. Alimba moyo lobi ke non l'Éternel a yebisinga ke non vision ngezali boye boye. C'est quoi question na biso ezali? Pourquoi Nzambe abandaki koboya ba païen ba collaborer na ba juif? Ou bien pourquoi ba juif ba bandaki kolingate ba collaborer na ba païen? La réponse c'est zaboy. C'est parce que à cette époque, soko ozali juif te bazo mona ozali neti un animal impur. De zalaki tradition moko ya ba scribe pe ya ba pharisien bazalaki nango que non muto azali juif te pa na bango banda ezoi neti que non un animal impur na banda so potali ba mikana na bango bon na yebisi bino bokino tanga ba mikanda Talmud te po ba foi ya batu na bateke sente so ke na mukanda ya Talmud bazolo ba que non manger avec un païen c'est comme manger avec un chien mais so peut toke na Galate au monde que non ils un peu na moi référence moko apôtre Pierre à Sala qui est pas à ses faces. Nabala to autant on a Galates de 11 à 14 totangi. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était comment répréhensible. En effet, avant d'arriver de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles firent venir, elle s'esquiva et comment c'était à l'écart par contre des circoncis, donc juifs. Avec lui et les autres juifs,
usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, à présence de tous, si tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi force-t-il les païens à judaïser? Voilà, apôtre Pierre. Comment apôtre Pierre? À ça, il reproche pas Céphas. C'est parce que avant, juif mususu baya na bisiko bazalaki, abande kolia na ba païen. Mais tant à moni bango baye, à s'esquiver que non, c'est comme si abande kolia na bangote. Donc ils ont l'exani, les aki tradition moko izalaki pas na bango ba juif, donc de manger avec un païen, donc ils ont le kola ozo manger, ozo lia na chien. Donc c'était comme ça. Bon, bah, pese kinga lisusu, comment, vexé mususu, izalaki na 1 Timothée 4, de verset 1 à 5. Bon, avant na tanga 1 Timothée 4, 1 à 5, na kolobabwe. Pour comprendre l'épître à Paul, il faut tanga Ancien Testament malamu, pena Nouveau Testament malamu. Voire même que non, apôtre Pierre Azolo, on a banda na Pierre D, sur total on a 2 Pierre D, de 3 à 15. C'est parce que ça, attention moko, apôtre Pierre a pesa kibiso. So kozo comprendre ba écriture y apôtre Paul T. Tu auras même de comprendre où ils allaient malobanzambe. C'est parce que soko yebi malobanzambe bien T. Ou kanisa que non, maloba o Paul azako teya azako se contredit. Yangwana apôtre Pierre a pesa ki a comme avertissement ou yalobi. Pour comprendre ba écriture ya Paul, topé épître à Paul, donc ba lettre à Paul, il faut comprendre bien la Torah. Sinon te et comme memayo na confusion. Bon, si vous tozo tanga 1 Timothée 4 de 1 à 5. Mais l'esprit Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séditaires et des doctrines des démons. Nathan Gilisus. Nathan au nom de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressement. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditaires et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure et de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Tous ceux qui en ont, tous ceux qui en ont 3, tu continuer, na 4 et 5. Alors, tout le monde a que non, na vexé oyo, ce qu'on comprendre, ben critique à Paul T et que ça la nini et que memayo na confusion. Question n'engezabwe. Est-ce que maloba oyo tope ba loi o nzamba pesa qui est pas ya Moïse na Lévitique 11, lelo est commis une doctrine des démons. Pas dans loba, non. Alors, ba inscription oyo nzambe a pesa qui et pas ya Moïse pour respecter la parole de Dieu. Lelo commis doctrine des démons. Pas dans loba, non. Mais yo oyo loba oui, ezake no zo loba ke non. Moïse azala qui est inspiré par un démon. To nzambe aza un démon. Là c'est très grave. Parce que doctrine à démon ezali nini. Eye bisabiso ke non, maloba nzambe za aboli pona ke non to ndima maloba oya ba démon. C'est parce que na Bible sika mon côté au Seigneur Jésus-Christ ayaki a abolir la loi. Or que Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi elingi kolobani, obéir à la loi de Dieu. Il y a une confusion les ezali pas ba chrétien
au moins là que non, tant Seigneur Jésus-Christ a gagné que non, tout est accompli. C'est là les chrétiens bazo kanisanini que non. Makambu nyonso ezalaki na Ancien Testament kolaboli yango. Non. Avant le bandengo il faut que non, mission Seigneur Jésus-Christ na terre ezalaki nini. Mission Seigneur Jésus-Christ ezalaki pour nous sauver du péché. Alors pour nous sauver du péché, est-ce que elingi kolakisa que non ba loi oyo Nzamba pesa ki kala yango de comme ba péché? Loin de là. Donc maloba Nzambe avant comprendre non, il faut kotanga. Mission Seigneur Jésus-Christ c'est que non kolongola biso na lisumu. C'est parce que à cette époque, soko salima be, pozo abolimbisi ezo senga un sacrificateur azalawana ou memi nyama na temple, ba sopi makila nyama wana, si mosengi bolimbisi ya masumu. Siko pratique wana lisusu ça la makate, c'est parce que Seigneur Jésus-Christ a sopa makila na eponi ni ba pratique wana ça la nini. Et si là, c'est ça nous sauver du péché. Donc, aux autres que nous pouvons il faut que nous passer sur un sacrificateur. Car il y a un seul nom et un seul médiateur entre Dieu et nous. Qui est le médiateur? C'est Christ. Donc, voilà que non, il est notre sauveur. Donc, loin de là que nous avons des aliments, ou que nous avons des aliments impurs. Alors, on a continué. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne soit rejeté, pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà. Awa, Bible dit bien que non, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Oui, la nourriture est sanctifiée par la parole et par la prière. Alors, quand on parle de la sanctification, sanctification, mettre à part. Donc, au Kabola, biloko ya mbindona ya mabe. Alors, surtout que la Bible, sur des lois alimentaires, bisikanin o Nzambe a sanctifié comment aliment. To question na le binini. Bisikanin o Nzambe a Kabola ba aliment. C'est parce que quand on parle de la sanctification, quand on dit que non, cette chose est sanctifiée. Olingi kolobani, o longoli yango na mbindo po memango na bisika ya sembo, tope ya sanctification. C'est tout tangi siko na Bible. Place ni o Nzambe a sanctifié les animaux ou bien les aliments. C'est dans Lévitique 11. Place à séparer des aliments purs et impurs. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Place msukola le bikeno, tout est sanctifié par la prière. Oui, la nourriture est sanctifiée par la prière. C'est parce que avant de manger, on prie. Ce qui est pur, ce qui a été mis à part pour le salut de l'âme. Donc, oyo Nzambe akabola ki na Lévitique 11 yangonde oyo ke notre sel yango prière. C'est pas dit que non, yo zubiloko oyo Nzamba bengi yango c'est impur, yo lobi que non c'est par le sang de Jésus-Christ nde ko bonde la biloko wana et comme saint. Non, loin de là. Ou là tu es contre la parole de Dieu. Donc, et pas badjif quand on parle d'une viande ou bien d'un aliment. Wana kocha na mutu que non, tout Jeff parle des aliments ou bien des viandes ou des aliments purs. Yaoma lobe que non, quand Jeff parle d'une viande balobelaka, ou des aliments broma, to ou des aliments kasher. De pas bande qu'on a biso ya Islam babenga kangoneti halal. Donc, Jeff jamais a cooké quelque chose qui est impur. Jamais. Jamais basa la kango. Donc, Badjif bazoto sa mais soko y na communauté ya ba chrétien mona bazoto sa te. Donc pas y a badjif quand on parle des aliments ou bien des viandes, on parle des aliments ou bien des viandes ou ils allaient pire selon Lévitique 11. Et voilà. Donc il faut qu'on respecte malobanza mais ça le quoi la lelo que non un sacrificateur ou bien un lévite azu que non neti musuni ya porc to azu ba neti ba ou bien ba kokombele ou bien otobenga ka corbeau to ba ibu to ba ngolo ba ngulu oké ko tumbango na temple ya Nzambe. Mais là c'est quelle abomination. Voire même que non tala lelo que non
na Nouveau comment dans l'Ancien Testament, à cette époque. Nzambe aloba même que no, les animaux au bakumemango likolo, il y a Holocauste nae. Il n'a jamais parlé d'une viande d'un porc, ou bien viande ya bampuku, to viande ya aigle, to ya hibou. Il a parlé des choses oyoyo, ezali pire, selon Lévitique 11. Alors, question à biso monsieur Césali boyoto tunaki. Combien d'espèces d'animaux oyo Nzambe aebisaki na Noé akota na l'arche de l'alliance? Alors, on a pesibino 15 secondes pour na répondre na question oyo. Voilà. To raisonner, on a pesibino 15 secondes. Nzamba pambola bino.